trouve vertèbre oui bandi la colonne vertébrale oui côté na kata cerveau yep azui déchirure 12 jours na salle hôpital donc mutu nanga bomoni naza bien siko mais na kile wala monstre mutu et vimba ki koto nyon solito yoyo et telema ki wala. Bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, ici chez B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez les liens. N'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. J'espère que vous venez de suivre l'extrait de l'explication de notre artiste, de notre icône, de notre légende, Papa Masasi. Hein, donc, na outil la bilan intégralité à explication naie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que selon son explication, l'accident était vraiment mortel, mais Dieu l'a aidé, Dieu l'a guéri, Dieu l'a protégé. C'est pourquoi la grande famille de B52, je nous ai toujours dit que ceux qui Nzambe a battu lio obima ki na tongo ozongi eza sujet pona yo ya koyebisa Nzambe wana matondo mingi na lolenge obatelinga po tozo tambola na mituka o ezangi misu pe matoi mais obimi ozongi ndaku joie ton ne fils que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de dire merci Seigneur pour ta protection parce que tout peut y arriver. Donc là nous disons un grand merci à notre Dieu d'avoir protégé notre artiste, notre papa, notre comédien ou à ce qui s'abisso peut continuer que ce qui s'abisso ti na mokolo yalelo. Et c'est pourquoi naroti kabiso tolanda vraiment intégralité il y a explication naie comment est-ce que ça a été, mais ce que je oui bien Papa Masasi malgré un peu ces explications elle s'engobo ya mawa comme la qui aime vous allez sentir que non c'est vraiment un acteur ou un artiste. Donc Nzambe wana a continué combattre là-bas artiste na biso. En tout cas Papa Masasi au nom de B52 toute l'équipe, hein, au nom de toute l'équipe de B52, la mignonne officielle. En tout cas, nous te souhaitons de bonnes guérisons. Nzambalola oyo a opéraka sans cicatrice. Nzambalola oyo a monaka bisika o bato ba monaka te. Nzambalola oyo a yebi nombre de chevelures o ezana mitu na biso. Nzambe wana akoba na kobatela yo pe na kopesa yo makasi. En tout cas, prompt guérison à vous, Papa Masasi. La grande famille de B52, je nous laisse suivre l'explication de notre Papa Masasi. Suivons. Oui, côté na kata cerveau, yep azui déchirure 12 jours na salle hôpital. Donc mutu nanga bomoni naza bien siko mais na kile wala monstre. Na kile wala monstre mutu et vimba ki koto nyon solito yoyo et telema ki wala tonton skol pena ya boy pena ya telema. Donc moniti na mutu na sima naza ko pasuka makasi mutu ya pasuka et bimaki et puis kenda na likolo. Donc siko neti jusqu'à présent na problème litoi mais il y a pas les médicaments na banana bimi ordonnance depuis avant-hier nano qui se zoamité et loko ya grave ezala ki crâne ndenge zui fissure na makila wana mais kaka vertèbre o ezana kati ya mutu premier vertèbre ya wana nde siko o ezui fissure aussi ya mutu ya oyo ba docteur balobela ki makasi ya wana que yamba la tsinga ye minerve pour que kanga yango ezong sangwa forme. Samedi bama kati bazaki na ngomba le samedi place ba mona ki esprit des morts o ma kati ba beta ki prière pour que balongola esprit des morts, sinon sans cela benazate il y a tout biso na sima bala moko to sali ba shit place wana 3 fois kamwa
3 punais aux la carton et baluki. On était 6 nakati. Le seul ngam na koya qui évanoui. Babimi singa, bala singa na libanda. Ba téléphone bakolo nango bazui, je ne savais pas. Bakoti na voiture moko, je ne savais pas aussi. Tito komi na hôpital Akram na pont Matete. Tant to komi wana na lamuki directement na un hôpital sous le choc na komiko nazole la maintenant comprendre te abengi pe bazui lombe qui est par une prière mais a changé balamoko programme aye na Akram ndeko na biso lombe maître Faustin Soukari tarena otala ya c'est un hôpital après accident ya cela non na ici présent ensemble nous en a fonte yebisae do sito balamoko abenga zo ngate donc na tikelenga audio notre zampangi boy bien mais que l'hôpital tout bien Congo non il y a scellé à 5 accident abina ebisayo j'étais choqué donc on a eu une ferme na kataki même ça ko nga maindombe ti le lendemain ndena ki na rota en hôpital bon les accidents et bon pour la bango na habité to lobania c'est déjà lobinyo ça les accidents ndeto bima bote ba teni ne la psolobi il y a choses à bien tout ce que Dieu fait est bon ntelo bara nanzela lo sambo ndakuta na accident mingi peza kana nzela mavwanga bakuta na pela mikado nzambe mo ka planisa kinyoso prière ngeza nzambe abiki singa na bawa Dieu m'a soutiré donc fona bana nzambe merci quand je dis nzambe merci parce que mso bamona ka faux mutoko mona faux italien mais ngana biki na liwa parmi les 6 à l'agonie seul na kwei à l'agonie au moins 1 heure du temps na lali na c oyo ba na yebite qu'est-ce qui se passe téléphone bazui bilom so mike zaki wana bazui mais quand même nzambe a pesinga bomo encore je suis de retour donc fona na nzambe Jésus-Christ Nazareth qui est vraiment merci. Sina kufa kalao sokiote onyuso yanga ekosanjula mokonzi oyandi maliwa onanga mon héros est digne de louange je sais pourquoi je l'adore à genoux obilembo ya motima ba efasa katiu soki ote masia na ngai nakufa kalao soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao sokiote onyuso yanga ekosanjula mokonzi oyandi maliwa onanga mon héros est digne de louange je sais pourquoi je l'adore à genoux obilembo ya motima ba efasa katiu soki ote masia na ngai nakufa kalao soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao soki ote onyuso yanga ekosanjula mokonzi oyandi maliwa onanga mon héros est digne de louange je sais pourquoi je l'adore à genoux obilembo ya motima
efasaka te o soki yo te masia na ngai nakufa kala o soki yo te masia ndenga yoyo esina beba kala o soki yo te masia ndenga yoyo esina kufa kala o soki yo te onyuso yanga ekosanzula mokonzi oyandimaliwa onanga moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux o bilembo ya motima ba efasaka te o soki yo te masia na ngai. Salut, bonjour la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pour na ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, ba comment ko organiser chaque année pour na ko award ou pour na ko honorer ba artiste ou ba sepelisi bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, ce que l'on a contribué na événement oyo ezo salama bientôt awawa. En tout cas, vous êtes bienvenue. Numéro ezali wana ba détail nyonso wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe to kopesa yo ba détail nyonso o